Zouma, soit que papa Serge encore joué n'était oui. Parce que papa Serge faut jouer dans moto, na président Lombe. Voilà. Papa Serge soit bien joué. Alors jouer na personnel papa na biso Masumo hein. Papa Kwedi. Papa Kwedi. Voilà. Bolimbisi. Papa Kwedi. Mais niveau ya papa Serge na Zouma et Simba te attends moi la bandit théâtre lelo na 1000 effets. Alors boy jouer na Zouma. OK, pourquoi? Parce que Zouma bien jouer ni. OK. Zouma to que non pas bon na ndenge ma bété na ndenge to sur la bété que ndeko bon et que ndeko na moi si nan Zouma oh ndeko pas de onde quoi moi si entre parenthèses et que ndeko na moi c'est qui congolaise Zouma dans un film ni Zouma jouer à type na internet et beti 1K té na mona ya na scène était franchement exactement tout ça trop papa Serge sur aujourd'hui na gag il y a 10 secondes sur ça on a internet et beti combien de cas à 100 000 vues. Parce que pas que papa Serge na Zouma ils ont le col la torchon na serviette basangisa ngote. Très bien. Papier mouchoir na papier hygiénique basangisa ngote. Papa Serge a papier mouchoir. Zouma a papier hygiénique. OK. So lingo trouver que trouver na fou na WC. Na ba WC ya la terrasse. OK. Ndo kuté mais ah c'est comparatif na papa Serge ba niveau moroté. Atanga na Zouma ko jouer na ngate. OK. Attends nga Zouma ko jouer parce que nga so na jouer mobile na jouer normal ils ba film nga jouer mobile oui mam na jouer tout mobile maman top quand joue ma jouer mobile maman top vraiment na époque na zalaka wana toko zonga te époque na zalaka et Simba te alors Zouma avec beaucoup de respect aux allons mukolo na ngai na ko manquer te avec beaucoup de respect pe ça papa Serge respect à un nouveau moko na yo. OK grâce Mobaliko, grâce à Zongiko, tout ça c'est grâce à qui? Première chose, grâce à Dieu. On a bossé aussi quand on merci dans Zambia Lola. Puis ami balé et ça moni moi so bat finga kamili. Merci mina ino Belvi quand la patronne. OK, Belvi yo salisuni na makambo yo. Ah. Mais conseil bossé ça non yaye. OK. Mtali bosso abwaka libanga la fondation vie na ngeza Belvi. Très bien. Bah jour on a beaucoup attendre coulisses sur na Marina là ba olobana yo. Marina là ba olobano to za na kandaka na bureau. OK. Belvi jour ba yo pesa Belvi cadeau ya portrait. Marina là bazalaka mimika bongo. Azalaka Belvi ba na bi grâce. Ah mbali kitoko. OK. So zog na linya mibali. Wa mobali kitoko. OK. Zonga mobile. Voilà. Au monde à ma campus il est là. Mais casquette au balade madame Belvi qui lesbienne, yo na ba série on a qui PD. Oyo madame Belvi a vendu sur apeso conseil que grâce aux moi na mobile aux qui toko, au mérité qui PD té au mérité qu'on a la mobile. Mais tant ba traiter madame Belvi et lesbienne, comment c'est possible à opesa bino ba PD conseil, botika qui PD boko ma mibale. Ngai na considérer na retenir pas belle vie à sauver vie na ngai. OK. Na ko doit au pesa nga conseil à sauver vie na ngai. Ba fi on so finga belle vie, nga na mona ngote. Voilà. To senga ta ba belle vie za lesbienne. To senga ba la biso ba vidéo ya mibali ya basi ya belle vie. Et ya té. OK. Mais ya bango kuna to za na ba preuve nango. Mais pour ngai belle vie za lesbienne, azala ndoki, azala nani, pour nanga je m'en fous. C'est que moi j'ai retenu que Nzamba kota la ndela belle vie, belle vie te inga pe na bongwani. Voilà. Merci beaucoup na sina na belle vie, pe na vie nanga ta dingala pa, ndirba itonto yamsi, tonton kobe, baza ebele ba biakaza ba bino nyot pour contribuer. Alors ngai ba fi Pamela, mona ozabwe. Baba Pamela za ndumba, aza chel. Donc ba nanga que grâce zala be toza besoin bien sur tata moi aussi. Je m'en fous. Très bien. Est-ce que les locaux qu'on voit pétant au vandi au sein à tendresse et pardon? La salle m'a bêté. OK. Moninga inaza boy. Conscience nanga la salle na kotanga kombo na tendresse m'a bêté. OK. Yenda salanga m'a bêté. OK. Yenda salanga m'a bêté. Imaginez nga na simba na makila na ye. Pourquoi? Makila azokate. Mobali na ya beta ye zeme bimanga gracia. Na simba makila na timbola libulu na tinel na kunda yango. Tika boye grâce. Nga gracia na mema eti na hôpital. Famille na mobala beti na 19h. Ah ouais.
na benga famille ta moko te baya mama na bango aya koya na 14h wana mobali nini fa OK fa mama na bango koya na 14h ntango azali na 14h akudia to sisi makambo nyonso tobolinga tobima tozongo pindako OK nga la sala ye mabe te yenda sala nga mabe parce que abimisa batie pa bato na yiba plus de $600 yo yiba ye mbongo ya ona to moni pa kangisaka yo to ke avant na yiba plus de $600 asuka bongo te akangisa nga tina la police nakenda pauvre femme ya koko na ngai veuve koko na ngai mbongo ne ya passe mbongo ne ya mawa o mobali na tikele lopango azotonga na ndenge ne ya passe abimisa $200 voilà ya lia mbongo wala zwa mbongo wala lia mbongo ya ofele okoko na soko so matama 10 ka sima alors nanga ne na sa mbinga mabe OK ezaye alors ngana limbise na na bakanda la été na considérer que mutu nyonso na mona na nzela parce que nako inete nako kangela kanda te parce que nzabe akangela nga kanda te mabe onga kutuna sali ya ko corriger nzambe nzamba kangenga kanda ta limbi mais yo la kisa ngo yeke ye mutala kisa o kipede mapende ya ngana bisa bino te pardon un jour o yo Pamela avant yo ko na sala ma album mabe yo na ko sele makambute neza bino sarato la zala ka sarato la kufate sarato la za vivant sarato la za vivant moi non nani o ya bino nani alors caméra ya sarato la nani Paulin aza vivant bakufa baza vivant na sala émission to na sala émission lola na li felo na préféré li felo azala ka walati oui bo tele émission ne bandité suka na lobaka na la kisanga vie oh yemta kocha yo attends na bango ya vandara sur place OK ya vandara sur place na bureau ya sarato la mono ya gola pas azala ka sur place nani mono ya gola OK oh bakoselaka moto aza kufa de likambo parce que bosamba na ete bolobana te mais moto aza vivant sarato la zali OK ne pas tout faire ça na sarato la mission pour tout long la image mais normalement tant bato bazo reconnaître IPD tant on le dit nga ke tendresse ya so na ko limbisi te mais ngala okangile mutima poani na baka na okangile mutima poani Yé, ngala ko na limbisi. Est-ce que Belleville limbisi? Belleville sous sa limbisi. Oui. OK. Parce que vous me ramon mutu babi ba boko la encore cité. Ouais. Ba boko moni cause ato buke manzaka ato buke mine. Ozo boko le. Tongo ko lo ma casque ya la cause a oliaka yo. Voilà. Et là qui belle. Tendresse beja boko là. OK. Mais ya ni ya kango. Non, toi ni ya ngote. Moni tinga boy. Na ni ya Belleville. Na ni ya pesilate. Na lia pe différence là. Otika boy na oui. OK. Na lia pe différence là. Ah ouais. Na kindaka matanga ya pe sonam na grand sœur na ngai afa na point noir. Nani Mélodie. Na kindana bureau si la pesa $80. OK. Na futa pe billet na ke point noir. Malgré belle va futa sur billet au avion mais biso ke dans la boîte na biso o nene bouteille na pese mbote nene bouteille. Ala ça biso nzela ya makolo Brazzaville ya makolo. Mais bouteille elle accepte nzela boîte. Oui, ya boîte. Na tendresse. OK. Ndetska nzela la biso ti lelo. Comment ofinga nene pe bouteille makasi. Non, ndetinga la ko finga nene te. Comment ofinga makasi. Nene c'est ma sœur à moi. Non, on a mon beau frère nanga. OK. Oui. Vivre dans un vivre à Liboso, na vivre vie oyo. Oh, ils trop kitoko. Très bien. Na préféré vivre dans là. Pour na hôtel sabato ke. Ndaba malam. Voilà. Vie na ki. La ko finga nene te la ko finga la accepte bino nzela boîte télé. Quand si elle na reconnaissance na wana, la place na futa $200 boy. Koto la futi $30. Na kei. Tobo kena na boîte na $30. Na boîte na $30 na kei. Na reconnaître pas l'accent appelé mon nzela mukuse. Ouais. Na PC mbote. Moni na ndolba nini kuto. Bolamo ya Belleville. Bolamo Belleville, il est plus facile en Belleville pardon. Parce que Belleville a beaucoup là. Comment les a été aller sur le premier de 30 non. Tant muta parvenu ko bimisa mbongo ne $2,500 ko pe sa famille na ye. Lobby Tant muta jama lembe posé te to ke molo 2500. Tant muta parvenu ko $2,500 pesio tendresse. Kena ole ape sa famille ma pesio au Zwanda. OK. Ça beaucoup li. Bon à garantie. OK. Ngana ko ba moni Pamela. Na ko mettre moi sur moi $2,500 boy ba ndenge bimaka. Pas de problème. Belleville yana ndaka tendresse.
aya osali lokola surprise. Voilà. Aya kuta tin to mangala tinel. Bola na studio bokobola chambre salon mais fara na wc. OK, on a rappelé là. Na kapila te. Ala kisanto. OK. So te ko za na ko bi mo peke mo na penda kwa ngombe pena na lo pond to zalaka. Oui. Yo lia mutazana weso sumba pena nyende mutawo kima. Yo yoka. Ti mutawo sumba pena nyende la yo yoka. Sola niena yo pena bo lia na tina. OK. Belle babi niveau na yo na niveau ya ndako e bala na te. Très bien. Grâce à lobby oya na bureau. Nga na ya bureau Belleville ye mona Belleville comme na bureau te. Nga de na comme na bureau na télé na kanda. Ye mera ki ta kuta bi ya yo lala ki ngabite mama lala ka te na ye ka siko. Na brosser te. Na sukolite na kaleso na lala na lati na za na ngo na yo zambo. Belleville tangila biso 2500 125 billets. Tie na enveloppe zwa bolukanda. OK. To total ndako ya kapela. Peut-être ndako ya kapela. To benga men na père Vilomé tala ndako to zi total mais atale za na plateforme mais ba sa plateforme. Za na caro mais za na caro. Oui, grâce à ça ils a bobo pay sambo. Est-ce que Belleville d'ailleurs kana ndako wala? Même pas. Voilà. Ils appellent la plafond te. Ils appellent la plafond, ba ko ta plafond. OK. To zongi lisusu. Vitrine za na ndako wala. Ya Belleville. OK. Basalo ba kiti za na mbonga Belleville. Très bien. Nena ko témoigner nena Belleville benga nena yo la tendance mbonga sac à l'os. Na kena nena pesa $80. OK. Moni mutu ngala ko senge bolimbis. Na bon ngala to limbisa libo tout. Siko est-ce que pas reconnaître que asala ba tu mabe. Ya bomela nani malgré baby saka vie na ngai papuya kanga la bêtise. Aboko la na buzoba. OK. Côté na limbisai. Côté devant Dieu, devant public, devant tous mes fans. Na limbisa na reconnaîtra azaka yaya na ngai. Azape maman na ngapele lo personne na bala pe akozape invitation. A mérité. A mérité pe invitation na pe ça. Pe mutu kala nga mérité okotango. OK, mais baba fi babola munyoso oyo lobi ya madame Belleville apesa bino mbongo a garantie ndaku, atela bino provision na ndaku, abongisela bino ndaku ba kita divan na ba vitrine ekota, mais lelo aza sujet ya ya tendresse pourquoi? Esukate ngapenda kuna zwa. Eza par relation à Belleville. OK. Bola ma Belleville ezebele. Ezebele. Si to bando tangango na air na biso ya émission eza moké bola ma Belleville ezebele parce que a continuer encore ça bola. Ato fingi lelo lobi ya ça la rap bola. OK. Mais question lobi ya bola munyoso o lobi awa madame Belleville salela yo na tendresse. Parce que bon on va bino bala ensemble azui la bino ndaku abongisi la bino ndaku atela bino ba provision mais les lois comme sujet à ma finga na monoko tendresse pourquoi bon voilà il faut yamba une émission na badan oui ba tendresse na yamba ende yamba parce que yenda bile ai question na réponse à repeso neti pona nga na Albanie za bon bolanga no na ko utiliser terme ni bolimbisa ngeza bonyama OK peut-être beaucoup bolimbisa na terme wana utiliser ko za bonyama parce que nga grâce ndi na za boye na ko finga muto na liata 50 francs na été au sali prière au sengi obinzambe tala grâce na sala bolamu grâce à finginga justice na yo esala OK bon obi justice na yo ele ya nzambe leki ya motomoki oui bo Karine Yamado. Oh, Karine Ngongo ya mado la champagne na pesi mbote ka pinga. Wala mwana mama langa na pesi Francine Nyunga. Mbote. Bo Karine mbote to za problème. OK. Yepi na oluke to sanda. Tala moninga yi. Karine mbote bebala oui. OK, mais o baloba ki o manka ya respect. Kasi mta sala tu bebala Karine mbote za tendresse. Sika boye. Odo ya ba ko tinga o partout. Oui. Monin naza ta ofunga nyonso ala ki. Ngana baki na oluka bato ngana bebala na bango. Ngana ina sala ba mabe. Na usenga pardon na usenga Mirma pardon na usenga Karine Yamado pardon mo yebi ke bauti ko bunda bango mbale bango mbale otanga bakombo Karine Yamado na Mirma bon ebi bango mibale ngai makamla bata basi ngana mobile mama basi ngana okota na radeli ngaso na okota siki na boma moto OK ngaso ko massage oui c'est na okota na mobala boma o montale loko basala biso poani mobala boma moto mobala pelisa moto te oui deti Karine Yamado na Mirma babundi
mais nga na ba bolimbisa là parce que mi m'a pas là ndaka Karine. OK. Mi m'a pas Karine binisa pe to que la moi bière. Mi m'a pas baza famille. Voilà. Singa famille benda na ekatana te. Le mo to benda tant ezonga ba boyaka sina bolimo makasi. Pour nga côté na question na ce qui Karine Talasima, Mirma Talasima boza bandeko. Voilà. Manqué Madame Belleville, respect et zo utawapi. Omoni eloko wala so tiki moi bereza comme ça niveau wala. Il faut pas Belleville à l'oba. Moi cette fois-ci Belleville facilite. Belleville lingo silikate. Belleville za bo sale mabe a oseka a otala miso. Nga kutana la kana Belleville a supprimer nga vidéo. Na finga Belleville benga abenga ba tadi. Il y a Prince, mon vieux Prince que j'aime beaucoup. Ya Prince abenga na ine na lali na otomila masanga na kona lala. Ine ya Prince abenga grâce aux zoba aux mbesi ya Prince na ya Prince na saini. Si première vidéo wana, vidéo. Pour na fingaka. Ouais. Pour la finga ya Prince bagangela nga na mimone na pola. Voilà. Na zo ba pele ti na téléphone kanga pour ni Belleville lobela ka ba ba ni. Omoni Belleville ti comme ba ko finga parce que ye silence n'est pas le qui trop. Silence na ye et le qui trop. Omoni Belleville jour au peta mutu moko a tena justice. Akangi sendo na ben jiro ba fingaka. Kimi ekota. Très bien. Parce que quand là on est na mutu azata na niveau ya neve ya Belleville. Na ba nizon ya kuizibe kuizi. Ata le comment ya Belleville ata na mboka. Ata niveau mo na été mazo finga Belleville. Belleville otala kaka to ni bolinga bolo ba Belleville bio laissez-lui. Kotike katea bola de loka été. So ndom ni mo la te nesko sala ke bazo so maka nditi ba rési. Azaka mutu chaque dimanche obi ke mère azana na restaurant chaque dimanche ya restaurant. Ayo lia. Ce que tu as dit, tu as dit, tu vraiment. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, pour un temps, tu as maman, tu as dit, si tu as combien de 500 francs. Tu as dit, maman, tu as dit, tu as dit, mais tu as dit, tu as citron. Oui. Ok. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, grâce à toi, tu as dit, est-ce qu'il faut que tu aies une salité? Bon, si tu as une salité, tu as une propre. Tu as une salité. Ok. Bareza au fin de Belleville salité. Est-ce que Barézi a tali caleçon na ye? Point d'interrogation. Atali caleçon na ye. OK. Pour nga fala finga mutu. Oza salité. Na hôtel la boété. Total la lamba propreté à mobile. Propreté à moi c'est eza sous-vêtement. Na hôtel la caleçon na eza otoboka, eza na ngenza nie, eza ningi nini. Après finga Jérémy na tondo. Na eza na ngenza. On a lobby. Barézi to nga fingi Belleville za salité. Barézi atali caleçon na ye. Parce que toute la vidéo Barézi ne bazana mobile. Na mona caleçon les mérita caleçon Barézi. Tika boy. Natala ka vidéo nga mona ka la nkele koto nyonso. Non ko la frère de teke ba pour la nonien. Yes kutu ye mo moi la nda ba meta film na tempelo. C'est toi qui m'aime. Yes meta film vrai ou faux? Vrai? Alors, ce que tu as sali buzoba. Na ba resto na tala vidéo ba rési awa. Awa. Ba ka la nkele. Awa. Noir. Baba noir. Babasi. Elle est femme. Bon, c'est normal, il y a d'autres filles à Belleville parce que bon, là, si bon, limbisanga, na côté mamba basi. Merci beaucoup.
bonsoir et baboni na biso no souhaite lelo na Faustin Ngombo télévision quand de toyisa bino musala nde ebenga kabiso liboso na bino lelo toyeli susu. C'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autrement dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belvite Kandi la patronne qui est Poutine de l'écriture en tout cas famille Bota mingi to consommer film na biso innocent et coupable en tout cas film ezo qui est vraiment waouh makasi boyebi que maman Belvite vraiment kota ba film ya raté parce que aza Poutine de l'écriture en tout cas famille Bota bo s'abonner bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles. Maman BBC Djema, la maman qui dérange, regarde ma garçon Paris. Natacha Goula, la patronne, je te salue aussi. Papa Sam, pour le nécessaire. En tout cas, la maman chérie, à moi, si je te salue aussi. Maman Gina Mabiala. Les lots, na plateau, na zanga mon côté, na zana noko ya famille bota na combo ya grâce mwamba. To zoye moi kala botu na nga pam si matin tonton grâce mwamba kenda puis azaki na ba activité o ya bande ko sala. Mais les lots azonge libiso sur les scènes, azonge libiso sur les terrains parce que ba dio na nga na epé bino mo boye bindenge kenda vraiment très kitoko. En tout cas, un autre lozo, le sa parole, mon angaï, fongoli langa plateau na yamba, tonton Grâce Mwamba. Tonton Grâce Mwamba, bonjour, bonne santé. Santé, ça vient par la grâce de Dieu. On a placé le commun dessous les lois. Ok, Kalo Kenda Wapi, qu'est-ce qui se passe au Kenda Wapi? Bon, pas bien là. Kenda Wapi dans la Zali, n'a pas comme dans ça là. Très bien. TV, et ça, on loisir. Ouais. YouTube, et ça, loisir. Ok. Mais, nous avons en classe. Il faut faire la méthode dans la classe. Ok. Il y a un la Zala qui trouve dans la salle là, non? Nous Cambo. Voilà. Maman Zoya. Ok. Je dis pas, il faut nous préparer à venir là-bas. Kalaté. Kalaté, maman Zoya. La Kabisodo, c'est quoi comme des sérieux? Bientôt. Ok, bientôt. Vous avez ma fille d'une fleur. Oui, famille Bota. Oui, ils sont obligés. Ils sont bango. Voilà. Dès que le mariage, ils sont bien. Bon, ils sont bien. Ok, merci beaucoup. Grâce à moi, l'actualité est tellement ébélée sur Internet. Tout le monde a qui absence dans ma casse. Comment on a nous zoom manqué papa Serge respect, kolobaki papa Serge inspiration et sili. Bazali suna makasa ko jouer théâtre té, ba chaki scène moko na papa Serge akoki ko jouer na zoom té. Tant que icône ya théâtre papa Serge lelo akoki ko jouer na zoom té ndeni zoom a dénigrer papa Serge tina niveau oyo. Zoom, soit que papa Serge a joué, n'était oui. Parce que papa Serge faut jouer dans moto, na président Lombe. Voilà. Papa Serge soit bien joué, alors jouer na personne papa na biso masumo hein. Papa Kwedi. Papa Kwedi. Voilà. Bolimbisi. Papa Kwedi. Mais niveau ya papa Serge na Zuma et Simba te attends moi la bandit théâtre lelo na 1000 effets. Alors boy jouer na Zuma. OK, pourquoi? Parce que Zuma bien jouer ni. OK. Zuma to ke non pas bon na ndenge mabete na ndenge to sur la bete ke ndeko bon eta ke ndeko na nga mwasi nan Zuma oh ndeko mo pas de ndeko mwasi entre parenthèses eta ke ndeko na nga mwasi eta ke congolaise Zuma dans un film ni Zuma jouer à type na internet et beti 1K te na mona ya ta na scène était franchement exact tout ça trop papa Serge so jouer na gag il y a 10 secondes so ça on a internet et beti combien de cas ata 100,000 vues. Je ne peux pas que papa Serge na Zuma et ça le la torchon na serviette basangisa ngote. Très bien. Papier mouchoir na papier hygiénique basangisa ngote. Papa Serge a papier mouchoir. Zuma a papier hygiénique. OK. So lingo trouver na fou na WC. Na ba WC ya la terrasse. OK. Ndo kuté mais ah c'est comparatif na papa Serge ba niveau moroti. Atanga na nga Zuma ko jouer na ngate. OK. Attends, on a joué parce que on a joué mobile. On a joué normal. Ils ont film on a joué mobile. Oui. Maman a joué au mobile à maman top. Quand tu joues on joué mobile à maman top. Vraiment. Na époque dans Zalaka wana. Toko zonga à l'époque dans Zalaka et Simbati. Alors Zoom avec beaucoup de respect. Aux allons mukolo nangai. Na ko manqué avec beaucoup de respect. Ça papa Serge respect à un niveau moko na yo. OK. Grâce Mwamba kanengo lobi ke papa Serge à un niveau mona zoomate lelo na mona openza tellement kala. Ko vana na plateau boye. Tout temps tozaki na privé ko soana au grâce Mobaliko, au grâce à Zongiko, tout ça c'est grâce à qui? Première chose grâce à Dieu. Ngal bosso aussi na merci dans Zambia lola. Pe ami balé eza moni moi moi so bat ba finga kamili. Merci mina non. Belvite quand la patronne. OK, Belvite yo salisuni na makambo yo.
Ah. Mais conseil bosse ça non yaye. OK. Mtali bosse abwaka libanga la fondation vie na ngeza Belleville. Très bien. Na ba jour na beaucoup atteindre la coulisse au na Marina là ba oloba na yo. Marina là ba oloba no. Tozala na kandaka na bureau. OK. Belleville jour ba yo pesa Belleville cadeau ya portrait. Marina là bazalaka mimika bongo. Azalaka Belleville ba na bi grâce. Ah mbali kitoko. OK. So zongi na ligne mibali. Wa mobali kitoko. OK. Zonga mobali. Voilà. Au monde makambo susu eleki là. Mais casquette o balati madame Belleville qui lesbienne, yo na ba sérieux on zaki PD. Oyo madame Belleville avandi sur apeso conseil que grâce aux moi na mobali ozaki kitoko, o mérité qui PD te o mérité ko zala mobali. Mais tant ba traiter madame Belleville lesbienne, comment c'est possible o pesa bino ba PD conseil, botika ki PD bokoma mibali. Bon la cause on iso, moni na et dans la Bible page mo bala garçon ma bande alobaka bi babenga Jésus ni Belzebul. Abaka bi Jésus za Belzebul. Aza nini je m'en fous o etali ngai abikisi ngai. OK. Oui. Belleville ba finge lesbienne. Ba finge nini? Je m'en fous de ça. Voilà. O ya ngai na considérer na retenir pas Belleville a sauver vie na ngai. OK. Na kozwa te opesa nga conseil a sauver vie na ngai. Ba fi on so finga Belleville nga na mona ngote. Voilà. To senga ta ba Belleville za lesbienne. To senga ba la biso ba vidéo ya mibali ya basi ya Belleville. Ouais. Et ya te. OK. Mais ya bango kuna to za na ba preuve nango. Mais pour ngai Belleville za lesbienne azala ndoki azala nani pour nga je m'en fous. C'est que moi j'ai retenu que nzamba kota la ndela Belleville Belleville te yinga pe na bongwani. Voilà. Merci beaucoup na sina na Belleville pe na vie na ta dingala pa ndirba itanto yamsi tonton kobe baza ebele ba biakaza ba bino nyotso pour contribuer. Alors ngai ba fi Pamela moni ozabwe baba Pamela za ndumba aza chel to ba na ke grâce zala be toza bezo ba benga so tata moi si je m'en fous. Très bien. O du sol ba no mabe ngeta lingate ngelo na za ke Pamela lo ba na ngelo ko boye na pratique ngona. OK. On va parler de Belleville na ki pango te. OK. Grâce Mwamba théâtre Baby Lelo, théâtre comme Baby par rapport au Nezaki Liboso. Théâtre comme il y a porte-parole, théâtre comme il y a Rosenga ba pardon, théâtre comme il y a Kopanzana, théâtre lo binenga na yeboye, kalate misusu bazoya kolandanga, ba komi kolanda batuti na ba message privé, ba voice privé ko senga batu fo boleka bo senga muto intel pardon. Pardon o tozo kene nango wapi Grâce Mwamba. Bon, on a bien les seuls pardon to senga pas Jésus OK, ouais. Normalement. Oui. Ndeti nga bina lela ka zambe limbi sangai. Nga za na tête soutela ba kinzambe pesa nga bino. Voilà. Ndata nga za na tombo la kumisaka ye na pesa na singa la pardon. Parce que le passé na ngai. Alors, les passés na dérange ko makasi hein. Et ne dérange nga te. Pas mais là ko plus message moko témoignage moko. Comment le passé na nga? Et ça de le voir ça missus. Très bien. Le passé na nga buzoba. Et là, il faut ça. Nous avons dans ça l'évangélisation parce que nous avons prié à 40 jours. Aussi, ça nous dimanche. Nous avons ça l'évangélisation, nous avons ma traque pour nos prières. Nous avons fait film, nous avons fait ma traque. Atalinga, ma traque, atalanga, atingabi, ezayo. Gabi, oh, gani. Yo gracia. Gabi, binga. La fille a donc la vidéo. Autre ça na sarato là on a marqué la préférée Lola, li fait loke Lola. Voilà. La fille a donc la vidéo là. Est-ce que non tu m'as nga bien sangai. Normalement ensemble nga bi oui. La fille a donc ma traque voilà tout. La fille tout le monde c'est une église mon corps il y a une bonne église type prière à 40 jours et c'est dimanche à le 24. La fille tout ça na bango là. OK. Nga le passé nanga ezo déranger nga le loko moko te o ba le passé ko attraper yo lobby nga ko attraper nga te nga le passé nanga le contrat de ezo pesa nga suma kasi na kumisa nzambe le passé nanga e pesa nga suma kasi na saela nzambe. OK mais au lobby lo mo est très capital le passé na yo ezo peso lelo courage yo saela nzambe ndenge ozwaki décision ya kotika kipede manifestant on a misu ya batu manifestant on pe na kati Pamela nga na ko loba boye oyebi ke lelo oyo soki o loba ke o sepelisa mokili to tiki soko osala ngo ya kobata manzamba obeto film Pamela omoni kotika kipedi na ngai bat balobaka na ngai OK obi nga za mtu akufa makasi
nga biaka zanga zana ko témoigner ko jour yamba biso nga biaka simbanga na maboko boye maboko ko mapembe voilà ba senta bombo so ba senta bombo remoye ba olela nga na oke hôpital ba to olela ba binenga kebo azonga te mais eza na mwana moko ba sela nga prière abinza beto za besoin na ye asali pour abinza beto za besoin to za atika bisu to za besoin na kenda na hôpital ba simba boy makile zati ba tuba tonga ba luka makile zati nzoto pembe ba sela nga coca na tomate na mili avant na mela coca na tomate na saka nzambe soko zo singa so envie na osalela OK nzambe azongisa nga envie pamela encore c'est là c'est nous qui na tiki qui pédé mais non c'est là on la sima voilà obi ako sala ya ko bate mezala makasi oui na kolo ba na tiki qui pédé ngai boye c'est tout mais na mo mobile moto bate mani na sima OK et arrivé ka brisque pour vidéo bima ba biso ba ba très pédé ba vidéo bima oui ba vidéo petit lo za téléphone oui ngai na rotila jamais na ko na sepel sa pamela te na sepel sa belle vite na sepel sa pamela ni sa migraté na sepel sa tadité na sepel sa nzambo a créanga oui na luka fiti avenir aba nanga na bon na continuer avec IPD héritage ni nantique la royale le problème c'est ça royale va dire royale papa na zaka PD famille va dire que papa na zalaka PD so c'est papa na zalaka PD c'est oui kina ki PD na zalaka na otangisa ngai voilà peda ki mobile na zotangisa ngai mais ngaso na kumisa nzambe parce que ki PD na vie na za boy na mo bénéficier ya makasi na vie. OK par rapport aux arabes papa ki PD voilà na eso na mo bénéficier bilo mususu na sa nzambe mi nzambe alinganga merci Dieu parce que neta ne meto na tiki fait ki PD na la nzala te na kelela te na zanga te OK so na zanga $100 na zanga $10 te voilà na zanga 1000 francs te na zanga 2000 francs te Dieu merci na zanga ngo te OK grâce les lots qui PD je pense que aux autres ça la peut ba témoignage une église les lots comment peut côté ya bateau na balabala parce que ba comment reconnaître yo o lo ba lokelo là musala nga na osala est-ce que les lots ko zwa pétant au vandi au senga tendresse et pardon na sala mabete OK muninga ina za boy conscience na nga na sala na kotanga kombo na tendresse mabete OK yenda sala nga mabe OK yenda sala nga mabe imagine nga na simba na makila na ye pourquoi makila azokate mobali na ya beta ye zeme bimanga gracia na simba makila na timbola libulu na tinel na kunda yango tika boye gracia nga gracia na mema eti na hôpital famille na mobali abeti na 19h ah ouais na benga famille ta moko te baya mama na bango aya koya na 14h wana mobali nini fa OK fa maman na bango koya na 14h ntango azali na 14h akudia to sito sisi makambo nyonso tomolinga tobima tozongo pindako OK nga la sala mabe te yenda sala nga mabe parce que abimisa ba tie pa batu na yiba plus de $600 yo yiba yimbongo ya ona zoke de moni pa kangisa kayo to ke avant na yiba plus de $600 asuka bongo te akangisa nga tina la police na kenda pauvre femme ya koko na ngai veuve koko na ngai mbongo ne ya passe mbongo ne ya mawa o mobali na tikela lopango azotonga na ndenge ne ya passe abimisa $200 voilà ya lia mbongo wala zwa mbongo wala lia mbongo ya ofele okoko na soko so matama 10 ka sima alors nanga ne na sai mundinga mabe OK ezaye alors ngana limbise na na bakanda la été na considérer tant que mutu nyonso na mona na nzela parce que nako inete nako kangela kandate parce que nzabe akangela nga kandate mabe onga kutuna sali ya ko corriger nzambe nzamba akangela kandate limbisi mais yo la kisango yeke yem tala kisa okipede mapende ya ngana bisa bino te pardon un jour oh Pamela avant yo na sala ma album mabe na ko sele makambute neza bino sarato la zalaka sarato la kufate sarato la za vivant sarato la za vivant moi non nani oya bino nani alors caméra ya sarato la nani Paulin aza vivant bakufa baza vivant na sala mission to na sala mission lola na li felo na préféré li felo azalaka walati oui
botele émission ebandeli suka nalobaka nde nalakisanga vie ye muta kocha yo attends na bango ye avandaka sur place ye avandaka sur place na bureau ya Saratola mono ya gola pas azalaka sur place nani mono ya gola oh bakoselaka moto aza akufa de likambo parce que bosamba na ye te bolobana te mais moto aza vivant Saratola azali mais normalement, tant que tu reconnaître que Lola n'a li fait l'opponé Lola et Zayo. Pourquoi pas pourquoi pas au benga Saratola longo l'émission parce que alors l'émission là alors l'émission là alors l'émission d'été ya bato. OK. Parce que dans ça l'émission na Saratola dans ça l'émission na Saratola pour la sabatu que li fait le loko malongi za li fait le thé. Très bien. Na mo ki le loko malongi. Moi c'est ça la ko eza loisir. Vraie vie toto kufa. Voilà. Très bien. Ce que ton yo kufa oké wapi. OK. Ngala ponaka li fait le na ignorance. Ya ko sepelisa public. Voilà. Ya ko sepelisa ba faille na ngai. Mais ce que faille en temps landanga. yango na ni émission ozala dans ça ni émission Saratola ça va fani ba sepela na ngai ko pona li felote pona ndi lola tala so ngam na sabe que li felo ga bien mais ngamo na ke pa nzambe ba ke pa nzambe yango na pesa ka ndeko embandi ko sela nzambe zese oui na mo vivre bonheur moko non na vivre en côté dès que je suis normalement vivre bonheur moko nanu na vivre en côté pour la semaine preuve d'année si tu as le 30 décembre anniversaire bon moi na 4 pi na 4 makolo tika bo pour les qui na zaina qui pédé na somba mutukate na zakala mutukate na vie qui pédé le contrat la vie qui pédé na salela nde batu mais na vie qui mobali na salela parce que moi si na vie na zako vivre liboso na vivre vie oyo eza trop kitoko très bien na préféré vie na ngawe pour na kotalisa batu ke ndaba malam voilà vie nanga qui pédé tant on le nanga qui tendresse ya so na ko limbisi te mais ngala okangile mutima poani nabaka na okangile mutima poani ye ngala ko na limbisi est-ce que Belleville limbisi Belleville sous sa limbisi oui parce que vous me montre babi baboko la encore cité ouais baboko moni cause ato buke manzaka ato buke mine ozo bokole tant ko lo ma casque ya la cause auliaka yo voilà et là qui est belle tendresse belle beaucoup là OK mais ya ni ya kango non toi ni ya ngote mon etinga boy na ni ya belle vite na ni ya pe silate na li pe différence là otika boy na oui OK na li pe différence là ah ouais na kendaka matanga ya pe ya sonam na grand sœur na ngai afa na point noir nani mélodie na kindana bureau si la pe $80 OK na futa pe billet na ke point noir malgré belle va futa la so billet au avion mais biso ke dans la boîte na biso o nene beauté na pc beauté nene beauté ala ça biso nzela ya makolo Brazzaville ya makolo na beauté ala ça biso nzela boîte oui ya boîte na tendresse OK d'être nzela la biso ti lelo comment ofinga nene pe beauté ma non netinga la ko finga nene te comment ofinga makasi nene c'est ma sœur à moi non on a mon beau frère nanga la ko finga nene te la ko finga la c'est bino nzela boîte télé quand si elle a reconnaissance na wana la place na futa $200 boy koto la futi $30 na kei to bokela na boîte na $30 na $30 na kei na reconnaître pas l'accent pe mon nzela mukuse na pc mbote moni na ndolba nini kuto Bolamo ya Belleville. Bolamo Belleville, il est plus facile à Belleville, pardon. Parce qu'il Belleville a beaucoup là. Comment les arrêter aller sur le premier de 30 non. Tant que tu as parvenu que Bimsambon on est $2,500 à couper sa famille na ye. Lobby. Tant que tu as malembe posé te to ke molo 2,500. Tant que tu as parvenu que $2,500 à payer tendresse. Que na on a payer sa famille mais payer au Rwanda. OK. Ça beaucoup lui. Bon à garantie. OK. Ngana ko ba moni bamela na ko bete mo lisere mo $2,500 boy ba ndenge ebimaka pas de problème Belleville yana ndaka ta adresse aya osali lo ka surprise voilà aya kuta sin to mangala tinel bola na studio bo ko bo chambre restaurant mais fara na wc OK wana rappela na kapila te ala kisanto so te ko za na ko bi mo pe ko mo na pe ndako ngo be pina na lo pont de zalaka yo lia mutazana weso sumba pena nyende mutawokima yo yoka ti mutazo so bien nyele la yo yoka
solanie na yo pena bolia na ntina. OK. Belleville babi niveau na yo na niveau ya ndako Et si bala na te. Très bien. Grâce à lobby oya na bureau. Nga na ya bureau Belleville, ye mona Belleville kuma na bureau te. Nga de na kuma na bureau na télé na kanda kanda. Ye mera ki ta kuta bi ya yo lala ki anga bité maman lala ka te na ye ka siko. Na brosser te. Na soukolite na kaleson na lala na la tina za nango na yo zambo. Belleville tangela biso 2500 125 billets. Te na enveloppe zwa bolukanda. OK. To total ndako ya kapela. Peut-être ndako ya kapela. To benga men na père vidéo mais tel ndako to zi total mais atalizana na plateforme mais ba ça plateforme. Ezana caro mais ezana caro. Oui, grâce à ça ils a bobo payer sambo. Est-ce que Belleville d'ailleurs na ndako wala? Même pas. Voilà. Ils appellent la plateforme. Ils appellent la plateforme, ils ont plafond. OK. To zongi lisusu. Vitrine ezana ndako wala. Ya Belleville. OK. Basalo ba kiti ezana mbonga Belleville. Très bien. Nena ko témoigner nena Belleville benga nena yo la tendance mbonga sac à l'os. Na kena nena pesa $80. OK. Moni mutu ngana ko senge bolimbis. Na bon ngana to limbisa libo tout. Siko est-ce que pas reconnaître que asala ba tout mabe. Pour ngana bon na reconnaître il faut na luka mirma la canotte na senge pardon. Parce que ngana reconnaître que na beba na mirma. Ngana reconnaître que na sala bi mama be. Mirma salinga mabeti. Il faut na senge pardon. Est-ce que il pas reconnaître que il pas sala ba tout mabe, faut que batala pardon. Le problème c'est ça. Non. OK. À reconnaître en côté. Oui. Voilà. Yebe fazonga asenga batu pardon. OK. OK. Oui. Yebe fasenga batu. Yeso kaze. So kazenga senga batu pardon. Nde par là. Oui. Mambe ko changer. OK. Nga za un problème na été. Na za akanda na été. Na ko limbisa par rapport à quoi asalinga nini abomelanga nani. Malgré baby saka vie na ngai. Papuya kanga la bêtise. Abokola kanga na buzoba. OK. Côté na limbisa yi. Côté devant Dieu, devant public, devant tous mes fans. Na limbisa na reconnaîtra azaka yaya na ngai. Azape maman na ngape le personne na bala pe akozape invitation. A mérité. A mérité pe invitation na pe ça. Voilà. Pe mutuka na nga mérité okotango. OK, mais baba babola munyoso oyo lobi ya madame Belleville apesa bino mbongo garantie ndaku, atela bino provision na ndaku, abongisela bino ndaku bakita divan na ba vitrine ekota, mais lelo aza sujet ya Bolima Belleville pe sila esukité. La tendresse pourquoi? Esukate ngape ndaku na zwa. Eza par relation Belleville. OK. Bolama Belleville ezebele. Ezebele. Si to bando tanga ngo na air na biso ya ta émission eza moké bolama Belleville ezebele parce que a continuer ka ça bolama. Ato fingi lelo lobi ya ça la rap bolama. OK. Mais question lobi ya bolama nyonso o lobi awa madame Belleville salela yo na tendresse. Parce que vous ko vanda bino bala ensemble azui la bino ndaku abongisi la bino ndaku atela bino ba provision mais lelo akoma sujet ya mafinga na munoko tendresse pourquoi? Bon, on a il faut y avoir une émission. Na banane. Oui, bah tendresse. Non, yamba ende. C'est parce qu'il y a une question, une réponse à reposer. N'est-ce pas nanga na Albanie za bon. Bolanga non. Na ko utiliser terme ni bolimi sanga za bonyama. OK. Peut-être beaucoup bolimi sanga terme on a utilisé ko za bonyama. Parce que nga grâce ndi na za boye. Na ko finga moto na liata 50 francs na été. Na ko fingete. Dès ici là, na ko fingete pe na liata pe mukasi là. À part ça, si la bo kilo na ngai. OK. Na nini? Na pesi love kinzunga mbote na France. Motema ya Didier Douma. A benga si la Mama Leki. OK. Parce que love voilà moi si à grand frère. Ozomona siko ngala ko finga si la terre à part que si la toda na se ba collègue parce que si la collègue na ngai a peine fan na numéro 1 oh azape fan na yo OK parce que ngaso kutena si la se kaka ngaka e yuma mbosala rapide toi yo penza ngasi la se kaka OK si la tokutena na tournage na dans tout tableau va tourner pas même temps na tableau moko mais si la senga to journée tableau moko OK ça veut dire bakate bien Nicole tanga na mono to tourner a sengela nga tableau voilà si la dans la fin na ko te batela ba si la yo boye si la yo so na fingi pe bon azapi la bola masala ti pourtant na sengela nga tableau na rapula tourner 3 tableaux si la sengela comme 4 tableaux 5 tableaux a sengela bola mte a sengela bola na ça connaissant alors nga la ko te matena finga fila na ko te matena finga Belleville na ko te matena finga muto na asalanga mo malam bolam parce que moni tant to finga ka moi donc na finga ti pamilo sainga bolam na fingi yo
et choqué yo to côté na chambre au salle prière au sengi au binzambe tala grâce na ça bola grâce à fininga justice na yo et sala obi justice na yo ele ya nzambe leki ya mbote mokili oui bo Karine Yamado oh Karine ngongo ya mado la champagne na pese mbote ka pinga wala mwana mama langa na pese Francis Nyunga mbote bo Karine mbote za problème yepi na oluke to sanza tala moningai Karine m'a tombé bala oui. OK, mais au baloba qui manque de respect. Kasi mta sala tu la be bala Karine m'a déjà tendresse. Si kaboye. Odo ya ba ko partout. Oui. Moni naza ta ofunga nyonso ala ki. Ngana baki na luka bato ngana be bala ba. O ngana ina sala ba mabe. Na usenga pardon. Na usenga Mirma pardon. Na usenga Karine m'a do pardon. Mo yebi ke ba uti ko bunda bango mbale. Bango mbalo tanga ba kombo. Karine m'a do na Mirma. Bon, ebi bango mibale. Ngai makamla bata basi. Ngana mobile. Mama basi ngana okota na deli. Nga so na okota saki na boma moto. OK. Grâce au massage. Oui, c'est na okota na boma. Mobala boma. Mon tele lokba sala biso poani. Mobala boma moto mobala pelisa moto te. Oui. Deti Karine m'a dona Mirma babundi. Mais ngana ba bolimbisa là parce que Mirma pas là ndaka Karine. OK. Mirma pe Karine abimisa pe to kemela moi bière. Mirma pe baza famille. Voilà. Singa famille benda na ekatana te. Le moto benda tant ezonga ba boyaka sina bolimo makasi. Pour nga côté na question na ce qui Karine Talasima, Mirma Talasima boza bandiko. Voilà. Boza na si. Nga na oluka na ndenge na nga na bongisi na Mirma, na ndenge na bongisi pe na Karine. Opa yebi ke na sala mabe, neti Marie Jeanne Bololé. Ngala habite na sala ma beti mena yo ka bat babake azana kanda na ngai. Mais baloba ke tendresse pe mutatinda ki yo. Na babake Jeanne Bololé respect. Na makala Marie Jeanne te Marie Jeanne dal ba nga mabe na fête ya dani mariage coutumier ya ki Irena Tifoku. Na plein bato to vana na plein bato alba nga mabe. Mutu to aboma moto pona nga na 50 na moto daka mimika bongo. OK. Ntabala nga ki ngapena le blaka mabe po no makanga te. Wana eza entre biso parce que bina TVT wana eza biso famille na bindi na bongisa na Marie Jeanne parce que baba ndeko nanga baba ya nanga baba leki baba ya nanga tata mo saba nanga na bindi na bongisa na bango mais ndeko tendresse dans un mabe na problème n'était parce que la sala mabe te na sala mabe il y a soit reconnaître que sala grâce à mabe a lukito bongisa to zonga ndeko to ko bongisa mettre ko za distance à 100 mètres pour ya za ba ku nga za famille bota. C'est tout. À part ça, nga naza na maman na mo sala et comment le ka kutu na mo occupé ya to tanga ba classe. To tanga ba classe nga na mo sala nga ke lobby na nga avenue na ya mo alangeza na tikela mo alanga. Il faut le ka tikela mo alanga lupango. Voilà. Il faut le ka tikela mo alanga lo mo ya bien. Na ko kena mafinga si wapi. OK. Il y a tout dans la bino doit fingaka. Bon, tu que là-bas la bien héritage yani. OK, merci beaucoup grâce to comme vraiment na sous émission na biso mes questions oyo moyenne Alexandre bongo ezate na poser question oyo. To moni sortie médiatique ya Barési o eza trop banal oya ko leka ko lobaki madame Belleville aza salité atokaka na se ya mapeka na temps oyo aza na problème ya ko somba citron. Ya kosomba citron atiaka na se po atika kotoka. Est-ce que Barési aza na droit ya ko manquer madame Belleville respecti na niveau na ba monopole o nyonso ba komi nango lelo pona ko oser ko manquer madame Belleville respect ezo uta wapi. Omoni eloko wala so tiki moi Barési komita niveau wala il faut pe Belleville aloba. Moi cette fois-ci Belleville facilika. Belleville lingo silikate. Belleville za bo sale mabe a oseka a otala miso. Nga kutana la kana Belleville a supprimer nga vidéo. Na finga Belleville benga abenga ba tadi. Ya prince, mon vieux prince que j'aime beaucoup. Ya prince abenga na ine na lali na otomila masanga na kona lala. Ine ya prince abenga grâce aux azoba, aux imbéciles. Ya prince na ya prince na saini. Supprimer vidéo wana. Vidéo. Pour na fingaka. Ouais. Pour la fille, après ça, bagangelanga, la mimone la pola. Na zo ba pele ti na téléphone kanga pour ni Belleville à lobela ka ba ba ni. Omoni Belleville ti comme ba ko finga parce que yé silence n'est pas le qui trop. Silence na yé et le qui trop. Omoni Belleville jour on peut ta mutu moko a tena justice. Akangi se non ben jiro ba finga ka. Qui mi ekota. Très bien. Parce que quand là on est na muto azata na niveau ya neve Belleville na ba nizo ya kuizibe kuizi ata le comment ya Belleville ata na mboka ata niveau mo na été mazo finga Belleville.
Bellevue otala kaka to ni bolinga bolo ba Bellevue bio laissez-lui ko tikeka te bola ndelo ka te so ndom ni bola na te ndeko sala ke bazo so maka ndeti ba rési azaka mutu chaque dimanche obi ke mera zana na restaurant chaque dimanche ya restaurant ayo lia so to manda ya ko lia wana mona salta Bellevue te vraiment tant ndo ya wana siko bon yo lingaka mutu point tant ndo ya bien maman otoka makase citron de combien 500 francs pour nous bete maman na mayela bo moto ebike mutu mère ngabia ka sobela nga citron oui OK na la tele mana tuki makase bia ka to ti wende grâce à ça tu que pas quoi ensemble peka est-ce il faut que yo lo bango ke mutata salité bon so ba livia za salité bo ba reza za propre aza sointe hein bo reza za salité aza salité à moche salité mibali za ba rési boli bisanga penda salité mibali za ba rési ko finga Bellevue te OK Bellevue za moi sa mutu voilà obiti ko finga moi sa mutu et ça François Makasi surtout que non na justice mais Bellevue ba rési ka commencer à bolo si si ce que bino bolingi ce que to bo fingi Bellevue fan mo Bellevue a tebino na justice elingi ke bo parce que bani ba kende bo parce que to moni pasteur Walesa tant Maria finga ki pasteur Walesa ba dire pasteur Walesa ça ni bakangisa ki Maria siko bino bolingi ce que ezala ke yo fingi Bellevue ole fan na Bellevue asal atebino na justice parce que ndeti ngai est-ce que nous avons pesa nga maîtrise donc maintenant point na zo ta moi $20 là qui porter moi no yo sami plainte OK amanka afinga ipe yo pour nga finga Bellevue ah OK na tala vidéo wana na tali vidéo na tali vidéo na yo kana na bi na zo $20 pour na ba na ke futi na parce que ya kala me da famille wala da parquet na sa famille ndeni oui parquet des to sala ka vidéo futi moi $200 $100 obimi comment tu voulais que ni na grande distance voilà na porter nos plainte asamba non na Bellevue mais asamba na ba fa na Bellevue OK c'est comme abongo au fini Bellevue Benji moko toucher la personnalité na ye fa na ke au condition OK parce que Bellevue dans moi sa moto aza mama bana aza yaya baleki aza koko ya bakoko to bozo finga kae est-ce que to bo finga kae bo mitala ka pe bino moko le problème c'est ça avant finga faut avant longa lipote dans la mise à motu longa no ya yo moko OK ba raison finga Bellevue salité est-ce que ba rési atali kaleson na ye point d'interrogation atali kaleson na ye OK pour nga fala finga mutu oza salité na hôtel aboete total elamba propriété à mobali propriété à moi c'est eza sous vêtement na hôtel kaleson nga eza otoboka eza na ngenza nie eza ndingi nini après na finga Jérémie matondo eza na ngenza on a lobby ba rési to nga fingi Bellevue eza salité ba rési atali kaleson na ye parce que total la vidéo ba rési ni bazana mobali na mona kaleson eza mérita kaleson Bellevue ba rési tika boy na tala ka vidéo na ngamona ka na nkele koto nyonso non pour la frère déjà te pas pour la non nien yes kutu ye mo mwana nzaba meta film na tempelo c'est tout qui m'a bien yes ça meta film vrai ou faux vrai alors ce que tu as sali buzoba ba résident na tala vidéo ba rési awa na ka nkele awa noir baba noir babasi elle est femme. Bon, c'est normal, il y a des filles à Bellevue parce que bon, là, si bon, limbisanga, na côté mamba basi. Merci beaucoup. Toko minasuka mode la fin na opo na mission mko na. Mode la fin ngati parce que na kufi. Mode la fin pour na émission. Pour l'émission lelo, voilà. On peut s'en aider personnes bambote. Mode la fin na émission lelo. Papa Faustin Ngombo. Na maman BBC Jim. Le 30 décembre c'est anniversaire na. OK. Gloire à Dieu na komisi nzambe parce que l'anniversaire na c'est fête na fête. On tous dans la prison. Oui. Tom sous dans le parquet, tous dans un hôpital. Mais il y a 7 ans. Yo anniversaire non c'est ça. Ya. Obi ko sala mo sala qui subeze za passe. Grâce. On a comment peut mutu na oteka na parquet ya Gombi ya kala moi na tepe chapeau boy. Mais le bossé ko la tisha OK ni boy. Ona yona nani. Oh le komba ke mukamata ngala bianka. Na kima na kermesse. On va mukamata. Yo mini conseil na nzambe bien parce que na mo tamba pe boy. Puis na ko le rappel la parquet fait voir vient nini. Voilà. Maman, Djema, papa Faustin, premier anniversaire, on a fêté dans l'aise, dans Libanda, et ça, le 30 décembre.
le 30 décembre eza anniversaire nana ko sa 30 ans ba ba kola te 28 ans o ka venga pela mkola ba rezi bana ba kamba la 25 o ka la mkola ba rezi o ka kata mkola ba rezi api mkola zuma o ka pela mkola ya Miss Lolo ka peka na mkola ya leli ya tendresse o ka ba ba bala voilà bon baba leki nanga non c'est bon c'est langa pour ki baba leki nanga parce que ngana ya na bino non c'est la moi vidéo na bino et ça parce que naza kanda ndiko baba leki nanga famille bota ko vidéo na bino na zo langa ya chaque jour voilà maman Faustin papa Faustin na maman BBC anniversaire nanga la patronne nga pe anniversaire ba o mema na Dubai ba fingi yo ba o bokoli ba na bango ba fingi yo nga anniversaire na le 30 décembre na fito na restaurant OK mbote nanga na pesi na ya manu mo pays Bibi Chil Muswamba la fille qui dérange je t'aime beaucoup Biakazanga tata Masaba ba tata Masaba bana nanga ya famille Bota ba papa ko ta bana nanga ba papa le ka bana nanga famille Bota voilà merci beaucoup to komina suka émission na biso mkona lelo to préféré qui to joie grâce moi ba tellement to joyeux moi kala badion na biso na vraiment ekendaka très kitoko bo tenir biso regarder tozo salaka obe musala mais bolimi so ya mona lobi mabe so mona lobi mabe sala vidéo ba grâce au baki mabe après na suka sali vidéo lobi après na suka nango ozui acide parce que ngomona na sala retour j'avais non ça ba acide non ça ba kisa bangu non ça bilo nyonso kamite na yo tikela ndobo mo OK ba ça nango nini kasi ozwango o meli parce que non senga pardon. OK merci beaucoup na Samika Amba la Cléopâtre de la presse congolaise mon ami privé et personnel je te salue Chacha mon asuka famille Bota ma petite oh ça bien kazanga Bianca Zileki asuka famille Bota aussi je te salue en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Jim, la maman qui dérange, cardinal de la presse, je te salue aussi, au PC Langaya Dabambo Tebele, na PCP Mbote na Yemoko Poutine de l'écriture qui est belle vie, Candy la patronne, maman comment, en tout cas, vous s'abonner, vous liker, vous partager vidéo, vous commentaire na bino na vraiment ça la biso bien pour améliorer comme ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.